Bandeko balandi biso na kati ya Ediba TV mwana Congo toyeli lisusu na numéro moko ya sika. De partout nde totambulaka pe bandeko babengaka biso na mosika pote bapesa biso ba information oyo biso tokoyela bino. Nouvelle likambo moko tozwi somo pe kokamwa bandeko tosambela mingi toza kokota na ne ya sika 2025 totika mabe ezala bandeko ya basi ezala bandeko ya mibali toyaka kopesa bino mingi ba conseil pe kolendisa bino ke biso toyali ba minganga spirituel pe basali ya nzambe baali banganga nzambe bazali ba oyo bakobanda toujours kolendisa biso surtout mingi pona ne ya sika 2025. Lisitwale oyo na kobeta lelo yo muto ozaka na petite kosala makambo oyo ya mabe changer bizaleli na yo, changer ba comportement na yo, changer yango vraiment na ko déclarer changer bizaleli oyo ozala ndeko mwasi ozala ndeko mobali changer bizaleli oyo kota na 2025 na fongola ya sika pote okota na etamboleli moko ya malamu. Nyonso ya mabe okosala na mokili senga pa tata nzambe alimbisa masumu na yo na oyo nyonso yo kosalaka po batu bakomi kosala makambo mosusu. Ils ont même pas peur de Dieu. Batu mingi bakosala makambo croyant que nzamba komona bango te mais tolobaka nyonso tosalaka nzamba yebi nzamba monaka yango. Sans plus tarder na okota na résumé ya l'histoire de oyo na elibino awa to kopesa 2024 ba bye déjà ba mobembo ya kala etikala to kota na mbula ya sika mais somo na likambo ndeko mobali abengi biso avec de larmes aux yeux muto akolela muto akoluka même mutu oyo akoki kosunga ye bandeko l'histoire oyo ezali résumé na monde ndenge na betaka mingi lisolo pona kota na mozino ya makambo oyo oyo tozwi na nzela ya singa ya ndeko oyo ezali ke ndeko oyo azalaki na mwana mwasi na ye baza ba trop jeune donc mwasi azonage même na ba 21 ans mobali aza na ba 32 ans donc baza na bilenge bazosala vie na bango ya sika. Et puis l'homme faisait des voyages, il est partout. Il voyageait dans le Congo, na biso, kosala ba business na. Ce qui goma esengi que non, a que de consommer matière na goma, a kokende. Matière c'est-à-dire que ba faire oya salaka. Ce qui veut dire que nembujimai, a kokende mbujimai. Ce qui veut dire que ne katanga, a kokende katanga. Pe akola la mikolomine, misatu, mitanu, a zongi mlombango po vie na ye nde yangwana ata gagné ne bénéfice moke mais eza quand même kosala rentabilité na mosala na ye mais chose grave ndenge ndeko asalaka ba up and down o tolobi na anglais na lingala tolobi komata kokita kokende kosonga ezali ke epesa porte d'entrée pa mwasi na ye azwa nzela ya kosala via mabe oyo tobengi kindumba awa tolobaka na bino ke toali minganga spirituel toyebisaka bino rien que la vérité sur oyo toyaka koteya bino pe kolendisa bino na kati ya chaîne na bino Ediba TV mwana Congo pe na kati émission tosolola yango. Sans plus tarder tokota na mozino ya lisolo na biso oyo ndeko mobali abengi akolela ana besoin ya yo na ngai topesa ye ba conseil na kati ya ba commentateur. Et puis ces derniers temps to remarquer na kati ya chaîne na biso bandeko mingi ba kolanda ba émission na komona moi quelque ba like ba aimer ezozala nango moi mingi mais par rapport ya ba commentateur parce que ba histoire de oyo ndenge ya kaboui et ya kande koluka ba conseil na biso et ya kande koluka conseil na yo ndeko olandaka Ediba TV mwana Congo fongola motema ndenge olobaki ke okojire toujours kopesa papa Edi
voix na yo moko okozwa yango okopartage na motu moko lokola $1 fongola motema osala yango na émission oyo parce que émission oyo tokomi kobenga yango adie 2024 tokokota na 2025 milengeli mibongama soki omesana na vie oyo ndeko mwasi ndeko mobali tika toyebi te 2025 ekozala couleur nini ekozala vert noir rouge papa edi aye kopesa bino position ya fongola ya kokota na 2025 sans plus tarder bolanda nga na bokebi zwa pusala pembeni ya etando na yo zwa pusala pembeni ya télévision telefone na yo yoka papa edi message oyo ayeli yo na kati ya lisitwale oyo na mokolo ya lelo. Les fêtes s'approchent. L'orphelinat Vida a besoin de votre soutien financier et de dons matériels pour célébrer ensemble avec les enfants orphelins. Pensez à leur aider avec un petit geste que le Seigneur met dans votre cœur, cela suffira. Offrez-leur un moment de joie tout comme nous le faisons pour nos enfants. Ils n'ont que Dieu et vous comme soutien, car il est écrit: il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Orphelinat Vida sokayokota na banda kuna bino ezaka ko sala Matthieu 7:7 comme d'habitude. Bonne année Noël yango esokomi biso na porte. To pense aussi na bana obaza na ba parents. To éviter yo yaka Orphelinat Vida. To passer un moment agréable avec les orphelins. La gloire sera rendue à notre Dieu. Napesi merci na ba partenaires o ba kota la biso botika biso te obagisa biso te nzamba benye obino nzamba bakisela bino ezangi. Nous sommes situés au 49 de l'avenue Kinzola. Voilà de retour na kati ya chaîne na biso Ediba TV oyo tolobaka na bino chaque fois eyelaka bino masolo kitoko édifiant pote ngai na yo tolanda toyoka sikoyo lisitwale oyo ndeko mobali abengaki biso à partir ya Kinshasa akolela bandeko balandi lisitwale oyo babetelaki ngai esalaki nga mpasi ngai moko na obetela bino nasoki mai ya miso me nasengaki makasi na nkolo comme tokokota na ne ya sika tokota na makambo ya sika lisitwale ezali boye ndeko mobali à l'âge de 32 ans abala mwasi na ye mwasi na ye à l'âge de 21 ans basali 3 ans de mariage bazali ensemble baza na bébé na bango moko aza na 2 ans azokende ya proximité ya 3 ans bandeko balandi mwana mwasi mobali apekisa ye bakamarade lolenge nyonso alobi na ye ngai moto azali tata na yo ngai moto nazwi yo na famille na yo na ye na yo epai tozovanda eskizenga bandeko bango babalani na Kisasa me bavandaka vraimen na Kisasa te bavandaka vers Kasangulu do Kasangulu ezali lokola libanda na tozali entre non baza na ville moko entre tobengaka Kisasa na au revoir Kisasa donc quelque part là donc avant beaucoup Kasangulu bazali quelque part voilà pour alobaki na loba isika bazali batu ya milie wana bayebi lisolo oyo ezali ko se dérouler na minute oyo baza même ti na niveau ya bureau ya ba localité ya area wana coin wana bandeko balandi ça fait toujours mal kotala ke ndeko oyo na jeune âge azali na movi ya Kisasa andimi azwa ndeko ya mwasi po akumbisaki ye mokumba alors alobi ke azobala mwana oyo po te basala vie na bango ensemble na ba petit résumé na pesaki bino donc l'homme a voyagé na ye un peu moins mingi pour business ne yango wana azalaka lelo akolamuka ake Goma bato nde basalaka bafaire so babenge te ake mbandaka Lubumbashi Mbujimai mingi akendaka bacoin oyo natangi awa pour na kosala kaka moyen de vivre à faire vivre famille na ye pe vie na ye na ba projet oyo baza nango ensemble chose grave na ndenge ndeko mobali akosala ba gauche droite ndeko mwasi epai atikalaka abimaka
mobali apekisi ye bakamarade lolenge nyonso oyo tolobi lolenge meke, apekisi ye baninga, alobi moni baninga oyo mingi bakosepela na yo mpo bamoni yo ozwi molonga. Vous imaginez mwasi wana alongwaka epai oyo bavandaka wana na libanda ya Kinshasa na sorti ya Bakongo, alongwaka wana aekendaka epai bauta babinata na kombo te, epai bauta na komina bauta, soki mpe na komina Kinshasa, soki mpe na komina Bandalungwa, tokoyeba ngo nyonso awa na kati ya émission oyo to solola yango. Alors ndeko wana ase permetaka kolongwa epai ali kokende korejoindre bacamarade bacompagnon ya mabe ya kala oyo mpe alobi aye kosentir ke mwasi azwi kame mwa évolution moko ya malamu ya kokomprendre oyo nini mobali na ye alingi, ndenge tolendisaka basi na biso na bafoye na biso, ndenge ndeko Papi Tshisekedi alendisaka mwasi na ye na kati ya libala na bango mpe na vi na bango oyo bango bavivaka na madame na ye. Ndeko akontinaka bavi na ye bavoyage kozonga kote oyo atikalaka akomi kobima, aye kokutana na moninga na ye moko boye mpe ya kala bazalaki na ba 16 ans 17 ans, aye komema ye na nzela ya kindumba professionnel. Bango bakosala kindumba ya baagence, donc epai na biso na Kisasa na minute tonabeta lisolo ezali na bato bakosala kindumba ya baagence. Quand on dit kindumba ya baagence, c'est-à-dire que bango bakosala kindumba oyo te moto abimi na balabala ake kotelema nde toza komona kala mabata rouge o wati, non, bango bakosala kindumba ya téléphone. Donc c'est une agence mobimba et salama na Kinshasa wana bango bakenda kosadere kuna moninga beni moninga aleko na ye camarade na ye kuna awa biso tosadera tala etambulaka boye ezongaka boye. Ah bon? Etambulaka boye ezongaka boye yango moni biso ndenge tosalaka yango awa boye tovivaka boye tozongisaka boye. Me yo oza na kati ya ndako ya libala nayebi te soki eko simba motema ya koanvie anvie moninga na ye mpona nini bilulalula na moke oyo bokoganye etondi ye te. Mobali mpe akendaka azongaka avoyageaka azongaka. Bandeko, ça fait mal. Eloko ezali béni soki deja mutu moko akomi kotriche na kati na bango okomona misala mosusu ya mobali ekosala nini ekobeba. Ekobeba misala ekokoma mabe ba business ekosimba lisusu te, ba faire ekosimba lisusu te, pona nini po moko na kati na bango afungoli porte. Comme ndeko mwasi afungolaki porte, comme ndeko mwasi afungoli porte d'entrée oyo akopesa accès na diabulu oyo nga nalobaka le dérobeur oyo nga nalobaka yaka kotriche kopesa bana nzambe pasi, surtout soki bozangi ye na kati ya ndako na kati ya famille, bozangi oyo tobengi Jésus Christ aza na kati te nde place diabulu akotaka. Bandeko balandi boyebaka awa tozali na kati ya Ediba TV mwana Congo oyo tolobaka yabino serviteur papa Edi Diba masolo kitoko na yelaka bino mpona kolendisa yo na ngai. Yango toyelaka bino masolo oyo mpona kolakisa bana nzambe boza na temps ya kotambola lokola babrebis perdu te. Il faut kotambola na sagesse na mwanya ya koyeba nini oyo tokoki kosala na mokili ya tata nzambe. Bandeko, ça fait toujours pasi na ba oyo babrebis oyo bazali ko comprendre te ndenge nini mokili ya tata nzambe ekotambola. Esalaka pasi mingi po ba oyo bazali bato oyo bakoyeba te lolenge nini bakotia lokolo na bango batia na gauche to batia na droite esika oyo ke oyo yo bapekisi yo
kotambola te yo kotya lokolo wana. Ndeko yo moto okolanda ngai fungola matoi. Allô? Allô, Masasi? Ya Masasi? Boni mama kuna na homme de veillard misunga. Naza déjà na misunga homme de veillard. Au moni tant maman a piqué église. Alors na oki bien te. Tant bazo sengo mbongo, yo tindi mbongo, bango balé ba songe ba kati ba songe ba memel ba dispensaire mike. Et là sunde ngona te maman. Mena poto na kishasa la même chose. Et loko zo sepeli sanga. Banda mama koma na misunga homme de veillard. Kotali mama. Oh mama zongo lokola bébé, bazo zo soya mama. Oh, mais là so moni mama zongi cheni. Maman Zolia 3 fois Tongo midi popo Deko nanga elo musu sepeli singai Misunga homme de veillard Webi ke Bana courant so kata Soke salika manœuvre Bano ya li Bana lumière 24 heures sur 24 heures. Et puis connexion internet et vanda. Et puis soki mama ayoki mal à l'aise ou bien mutu pasi nzoto déranger kaka na mutu na place à la liwana a fini bouton rouge. Docteur Mbango ataka tu sais pourquoi homme de veillard misunga eza na kati ya clinique misunga. Donc so futi mbango nozo regretter te. Ah bon tu sais bien na wezali ba minganga bazo sala mama contrôle chaque semaine. Mais azala kuna Abela te bazo sala examen. En tout cas, ya Masasi emoneli penanga na pemi bana mama comme na homme de veillard misunga. Et moneli na misu te. Et monani bamboko na kopinda ya pampa mana c'est fini tout ça. Boko liango lisusu te. Homme de veillard misunga. Ngana bako rendez-vous kana fin du mois. Na pemi. Te non. Tika ya panda kuna lia tranquille. Apema. Ba médecin 24 heures sur 24 heures. A continuer kuna ngana do pesa ka mbongo na fin du mois. Yebisa bango na changer comment na komili petit misunga. Babe. Bandeko balandi biso na kati ya Ediba TV mwana Congo tozongi lisusu na kati ya lisolo na biso oyo ya kitoko ya kupesa bino e mate ya kitoko kolakisa bino lolenge nini bana nzambe bakoki kotambola na mokili ya tata nzambe. Ndeko yo muto kolanda ngai, ndeko yo muto koyoka oyo ekomeli famille oyo ekomeli ndeko mobali oyo. Pona nini mwasi na ye azangi bwanya, mwasi na ye azangi lolenge nini ya koyeba kotambola na mokili ya tata nzambe. Ndeko landa ngai na bokebi makasi, landa ngai na oyo ngai koyela ho message kitoko pe ya koyebisa ho lolenge nini ya kotambola na mokili oyo ya se. Ndeko mwasi akoti nzela ya bagence. Bandeko bamemi ye parce que envie baninga, amoni baninga basobe mituka, bandeko bazangi ba maîtrise, bamemi na nzela wana. Alors le main en question oya balaye ayebi eloko moko te. Eloko kaka mobali bandi ko remarquer business na ye, lolenge ndenge aza kopumbwa. Par mois ako voyager 4, 5, 6 fois. Abandi komona ba voyage na ye e bandi kosala ba réduction. Otolo barake porte moko efungwami e bandi kokotisa malédiction na kati ya ndako ya libala. Comme déjà porte efungwami et komi kokotisa malédiction na kati ya ndako ya libala. Nde pai oyo makambo ekomi meke. Kosolola oyo nga papa edidi bana koloba butu moi ezali yo nde na ngai tosabone. Pesa papa edi $1. Zwa yo muto so komi abonné na nga. Yo muto so komi abonné à Ediba TV. Zwa $1. Pesa mutu moko link wana video oyo zotala wana. Video précédent oyo tokoleka. Zwa yango pesa moninga na yo. Fongola motema. Ezali mopepe ya sika. Oyo ye na makambo pe ya kitoko. Oyo ezali kolendisa yo nanga. Oko perte loko moko te. Kaka ndenge ndeko abengi. Ndenge pe ndeko wana pe era kozwa. Video oyo. Dosoki na bengi papa edi. Ako manyola. Oyo nga na zanango. Tozana basala nzambe na ba numéro oyo ezali affiché wana okobenga
tokosunga yo. Toza pe na sango moko ya mawa tozoleka toujours na passage oyo bokomona foto ya ndeko moko ya mwasi asili kokufa na nzela ya makolo aza kokende Brésil. Dino akobalanse foto wana ya ndeko ya mwasi aza kokende Brésil. Azali na Brésil azokende nzela ya Amérique makolo. Ndeko mwasi wana autaki nzela ya Angola. Mais azali congolaise atiki biso pe à son âme. Foto na ye ya mwana eza koleka na etando na nsima na ngai. Yo moto okotala foto wana na minute oyo soko oyebi ye benga papa Edi. Papa Edi akosunga yo po tokoka kobenga famille na ye soit na Kisasa ou bien na Angola po te bako koyeba ke ndeko mwasi ndeko na bango ntoke loka vie na nzela makolo tobenga bango nzela makolo bato oyo batambolaka makolo longwa Brésil ti kino bakende kokoma na Amérique bamosusu bakendaka baleki bakei ti Canada botala ndeko mwasi kitoko asili kotika biso po ye vision na ye penchant na ye ezalaki akoma kote oyo aza kokende. Yango tolobi mokili ya tata Nzambe eza na lolenge ebele oyo bato bakomona makambo mosusu abi akokanya kovanda na vie ya Kisasa te oyo biso nyonso toyebi toza kolobela ngo meme na bamedia tu mboka ekomi na bainsécurité makambo ebele tokosolola ngo na bino na kati ya Ediba TV mwana mboka kuna nde epai politiko ya mboka elali awa tozali toujours kolendisa peuple de Dieu spirituellement pa ye moko munganga docteur spirituel oyo tobengi na lingala munganga spirituel papa Edi Diba oyo ayelaka bino masolo kitoko oyo surtout nde tokoki na 2025 awa boko vivre boko mona mingi oyo ekobanda ko toujours kolendisa yo peuple de Dieu po oyeba lolenge nini ya kotambola na mokili ya tata Nzambe. Tozongi na point na biso ya likambo oyo toza kobeta ya ndeko mwasi akotisi ekobo akotisi porte ya mabe afungoli molili afungoli nzela ya mabe na kati ya ndaku ya libala oyo ye akotisi makambo ya mabe tala eye kosala ke mobali business oyo aza kosala oyo baza kovivre nango ekufi sikoyo liboso ezalaki makambo eza kosimba te ezalaki baza comprendre te bafere yango ndenge tosimba te mikolo me sikoyo nde ekufi yango ndeko mobali abandi kotambwisa mayele abandi kotambwisa moto abandi kotambwisa mayele mpe mwasi koto azali kosala ekobo koto akomaki koli na agence soki moto awuti epai ala meya na ye akofuta na agence pourcentage wana nde bakobenga ye na lombango oyo baninga bamemaki ye tala biso awa soki bapesi kuna $500 biso tozalaka na 20% tozalaka na 30% na biso tokendaka koganye donc kuna bakofuta autant ye mpe bakobenda ye bon soki mwa $150 soki mpe mwa $120 et papa aza kovoyage akokende ba 3 ba 4 jours il dormait même là-bas azala kozwa mwana akopesa pa bavoisin mais sikoyo soki papa akosala so badéplacement te mama akomaki na mwa akakati mini moya lala kuna kotaka esala mosala na ye ya agence koli ezalaki te akomaki toujours penché akei akozonga mais peut sortir de 10h à 11h rentrer de 20h ou bien 19h ndeko mobali abandi kokanisa makanisi wana mwa mingi eza nini bamwasi na nga yoka ndenge mwana mwasi akotisi diabulu de Robert bato ya misala mabe oyo nga nalobaka bato bayini bato babomaka bato po satana ayaka mpona koboma satana akoaporte bino eloko moko te satana apesaka nano couleur apesi nyonso ya mabe mpo lobi bosala nini bopanyanya bopanzana bopanyanya vous imaginez bandeko bokolanda ngai tala niveau
oyo munganga spirituel ayelaka bino makambo. Ndeko yo mutu okolanda ngai abonne massivement na kati ya Ediba TV. Yo mutu ondima papa Edi ofungola motema lokola Fiston Kabwena ya ba Fiston na kati ya France na pesio mbote. Sala lokola ye ndenge azwaka papa Edi Diba apakabole na moto moko lokola Donka Premier. Oyo aza kobeta miziki ekosala succès na kati ya France, Paris. Batu bayebi ye. Donka Premier. Bosalaka lokola ye. Oyo bato na kotanga bali bato oyo bazali kosala lokumu ya Ediba TV lokola papa Sylvain manager na kati ya mboka Kenya, Nairobi. Oyo akosala lokumu ya Ediba TV lokola bato na tangi bakombo oyo bokomona ke bango balobi pona Ediba TV lokumu ekokoya te. Tokomatisa yango ekende musika po papa Edi akoyela bino toujours ba masolo ya kitoko, makambo kitoko oyo ezali kolendisa yo na ngai. Bandeko bolanda likambo oyo na ekenge nalobaki bien benda kiti na yo pembeni oyokanga. Eza lokola okoyoka okotala match oyo ebandi sikoyo ya Real. Bandeko bakumisaka Real nasi bosepeli pona tangi kombo ya ekipo bolingaka. Dobo pusani po bolanda papa Edi aye na nini ya sika. Tozwa sport ebongo tozonga na point carré oka mobali ndenga yeli biso makambo oyo tina ndenge mwasi aye kobeta ngo nyonso epa ya mobali na ye yango toye nango awa. Po yo mutu okolanda biso obenga topesa bango batoli pe ba conseil nini tokoki koyebisa bato oyo baza comprendre te ti lelo oyo batika clé na bango oyo o batambola na 2024 alingaki nango so na 2025 changer bizarre. Au nom de Jésus, matoye fungama munokolo ba matoye fungama munokolo ba na kombo na Yesu. Matoyi na ye na malobe ngai mama Lutumba nakendaki na prière ya convention oyo esalamaki ya papa Moïse ayaki awa nakendaki kuna na mwana nanga azalaki banda inane azalaki koloba te ti ndenge akokisi 23 ans ere tokendaki kuna papa abondelaki mpo na ye namoni akomi koyoka mpe koloba yango wana napesi nzambe oza na merci mpo na bolamu nyonso azosalela ngai. Shalom bana nzambe kana ngai ezalaki ka ya depression makasi na banda kolala te na banda koganga na banda kolota bandoto mabe na kondaki na silaki nzoto bamemaki nga na hôpital psychiatrique na dépensaki mbongo ebele esimbaki te or fallait nasala mémoire na ngai ya fin de cycle badépensaki koleka même na classe prophète moko ayebisi biso eza likambo kokende hôpital te eza likambo koluka nzambe epa na ye moko esimbaki te tokende na ba ministère ebele ba prophète ebele simba ete mais nakumisi nzambe ya papa Moïse po mokolo bamemaki nga dès le premier jour epa na ye asimbaki ngai mutu na ngai komaki stable ezo chauffer lisusu te na komi kolala pongi na komi kolia nazoganga lisusu te na omona su bandoto mabe te or ce n'était pas le cas pendant 4 ans nde na pamboli nzambe ya Osana nayokumisa nzambe ya pasteur Moïse na oyo tosala na kati na faye na biso tomitungisaki mingi na problème ya divorce totambolaki par-ci par-là tokutana baprofete ebele lisusu bawasinga biso bambongo alors lelo tokutana pasteur Moïse asili kosala biso délivrance la délivrance wana atangoli biso harmonie ezongi na kati na ndako esengo ekoti na kati na ndako mwasi tanga tokomi kosola malamu tozali mpe mpe kotalana lelo esengo ekoti yango tokokumisa nzambe na ozana aza malamu naye kokumisa nzambe ya ozana po ça fait 2 ans passé nazali na problème sérieux ya misu surtout somo eza makasi flou na komona distance te mais ndenge naye koleka délivrance na remarqué ma changement mo makasi sans lunettes nazomona clair donc nakumisi vraiment nzambe ya ozana nazosala donc namoni ke na olata lisu lunettes te yango naye kokumisa nzambe ya ozana nalobaki deja bamaladi oyo ewumelaka ntango molai oyo esilaka te ezali nde démoniaque badivorce ebele tozokomona ntango nyonso awa ezali mpe kidoki boya nango epai na nzambe nde bokobika nazozela bino na moto
Voilà de retour. Yo muto kolanda papa edi na makambo na yela kabino ya kitoko. Papa edi soka wabeta masolo na ye azalaka toujours na sengo. Ngana abetaka jamais masolo na ana mawate. Ate zali likambo ya mawa. Papa edi abetaka ngo toujours na sengo. Ndenge moninga na ngai Dove menama oyo akokamba lisanga monene na kati ya Mongafula otobengi retrouvailles deux anciens de Mongafula en sigle au bazoke de fêter deuxième anniversaire na bango na 2025 kala mingite awa année prochaine et pas bokomona ndeko Jean-Jacques Bwana bokomona bandeko oyo bazali ba fidèle ba chicha bokomona baleki na biso ba Jimoni bokomona baleki na biso basi ba Betty otobengi ba Julia Mimi Masumu baleki bazali ebele oyo balobi bango bakotika te kozala na sima ya mokonzi na bango président Dove menama oyo akokamba eloko oyo ekopesa valeur na commune na biso bato bazwa sango ya mawa bato bazwa sango ya maladi bazali toujours wana na assistance na bango prêt pe avec ndeko na bango monene oyo atikali kozala nsima te le fondateur Edi Diba toujours apesaka ya ye mwa meya mwa malele oyo kosalaki elamusa retrouvailles des anciens de Mongafula nayebi ke bozali ebele bayi oyo bayoki kombo na bango te tokobengana ndenge tolesana kobengana mama Augustine Kota yayo yango wana sans plus tarder tokoti na mozindo ya lisolo na biso pote esika oyo moto nyonso abendi kiti akoyoka bakeishi oyo wapi ndeko mobali musala ekufi bavoyage eza lisusu te ekomi kosenga sikoyo ke il faut soutien mwasi aye komona ke po azwa mpe moyen d'accès ya kobanda kolala ndenge mesala ye kolala epai aza kokende kosala mosala ya koli ya agence apréféré adefisa susu mobali na ye mbongo ya misala mabe po ere mobali abanda kosala su baaktivité ye azwa susu moyen ya kobima mwasi apesi mobali na ye $700 na $700 mobali yo zwi mbongo wana okasi bambongo moboye oyo azo nakenda koswana ndongo na biso oteki nzela mbandaka tala boye c'est ça atekaki mwa mikana bambisi na ye nde omoni apesaki ngango nayebisi ovandi boye napesa mobali abi si c'est comme ça baninga bayebisi nga nzela Brazzaville awa tika nakatisaka mpe nalosala mwa une semaine nazongi nzoka ndele mobali azwi mpata azwi meya si aweli mpango te akende Brazza na Brazza kuna mobali akende boye ake kovanda kuna une semaine ye mpe une semaine koto atikali asali nini abandi kozwa sikoyo bamibali ne bayaka oyo bautaka poto bautaka libanda ya mboka ndenge bandeko mosusu bautaka mpe Afrique du Sud awa bazokende kotambola na ye bakolala mwa 3 jours 2 jours azongi. La malédiction continue toujours. Prophète Pacho eloko yo telemelaki yango wana. La malédiction continue toujours. Prophète Nico Maloba biloko oyo boza kopekisa bato yango wana. Bandeko esalaka pasi déjà okotisi malédiction na kati ya ndako na yo ozala mwasi ozala mobali ezalaka pasi ezosenga ba délivrance ebele. Mobali akei premier voyage amoni kaka clair eza te azongi ake deuxième voyage ayebisi mwasi na ye tokoriske toperdre mbongo oyo. Je préfère encore nazongiselo meya oyo ozongisela papa leki na yo nzela na okende naomona clarté. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Mwasi mpasi ayebi ke bamalédiction nyonso oyo akomosola baninga na ye bayebisa makambo yo ozali femme marie normalement biloko oyo okoki kosala ngo te. Bandeko balandi
mobali amoni ekomi koleka tikala benga nano Ediba TV abengaka nga mbala liboso me tosololaka malamu te. Mwasi pe kuna epai akendaka mosala chef d'agence zoka nde ezalaka avant bapesa ye marché chaque fois babengaka ye parce que la femme a témoigné abimi na chef d'agence plus de 72 fois. Donc accueilli awa tolobaka sembo. C'est la spiritualité ici. Tolobaka te photo bomba, toko te ayo, toko lakisa yo. Munganga spirituel akoloba. Docteur spirituel papa Edi akoloba. Toko lakisa yo lolenge ni nyakutamula na mokili ya tata Nzambe. Yango totanga na nyama na kombo na. Je vous respecte. Bino batu boko landanga. Tozana ba numéro ya batu babengaka oyo ba solo na kubeta nyonso oyo na 2024 na mikolo totikali oyo poto ya kokota tina 2025 eza ba scandale na makambo moko eza kaka ba makambo zo na kati ya ba foyer. C'est quoi ça? Pourquoi diable a attaqué toujours dans la foyer? Pourquoi? Okoyoka bakangi mwasi na poto kuna na mobali songolo paka. Okoyoka bakangi mobali kuna na mwasi na mboka. Mais moyen te okoyoka mwana mobali papa azui mwana na ye moko achize. Okoyoka basolo wana. Nyonso batu batindeli ngai et puis à faire voyager mwana na ye. À faire voyager mwana na ye alongoli Kisasa pour mwana komi na zemi. Mwana qui est de Boutanga, en Afrique du Sud. Ah, waouh! Papa Mbongo Ebele, d'être le baki na bino, nos politiciens chez nous, bango meya na bango de komia, baza na nombre, basi ebele, alors ba condition banganga na bango ba kopesa bango, otobenga ba sangoma, ba ko dérober bango, ils prennent maintenant leurs mêmes enfants. Bana na bango moko. Tala ndenge diabolo akosaka na bato. Bwana mwana na yo moko ozozwa ye pe ozwi opesi mokumba alozwi mwana na yo faire voyager aya kotanga na Afrique du Sud. On a de preuves. Vous allez voir ça na numéro ekoya. Ndeko yeba epai ya kotia lokolo na mokili ya tata Nzambe. Mwana mwasi tellement ke makambo mabe ekomi koleka ebele amoni sikoka komo diabolo apesaka toujours kaka ya mabe. Jamais kopesa oloko moko oza na kimia te. Jamais kotikala kozwa kimia lokolanga. Soki olandi nzela ya diabolo okozala kaka na baproblème. Okozala tourmenté. Obana okomela kaka bamasanga. Okomela makaya. Okozala problématique. Même na babusiness là. Okozala motema mabe. Parce que tu ne comprends rien. Landaka ngai na oyo na bimaka na monoko na ngai. Obana ko comprendre que mutu oyo makambo akoloba na biso eyali makambo ya solo. Zonga na ba vidéo na ngai ebandeli. Ti lelo okomona papa Edi akolende ça toujours bato. J'ai des appels aussi des gens qui m'appellent pour me dire que papa Edi omoni lisitwa le moko betaka jour wana ete ya ngai na bomwana. Ebongo yo ozosela nini? Ka kotonga bato. Ka koloba mabe ya bato. Ka koloba ke non ayebi bato bo balalaka ndaku te. Bongo yo olalaka wapi? Changer bizaleli na yo ya mabe. Awa na teyaka awa na yambi prophète te. Na yambi mutu te tozanga na yo boye to osolola. Na koyebisa oyo yo folendisa manango na mokili ya tata Nzambe. Pozwa lobiko ya seko na seko. Ozwa kimia. Makambo spiritualité ya makambo université te. J'ai 50 diplômes. Non. Awa ezali bwanya na bonzambe. Awa ezali bwanya na bonzambe pe kalikili ya mayele nini. Spiritualité kotinda yo koyeba lolenge nini yo kotia lokolo. Awa na mokili ya tata Nzambe. Tosala bango ebele. Batambuli na bonyama. Basali bosoto na mokili ya tata Nzambe. Ndeko yo mto okolanda ngai mwana mwasi wana atambolaka na mutu oyo babengi. Donc
le mec en question kolo d'agence oui il faut bakanga d'ailleurs abimaka na basi wana nyonso ya bagence avant apesa yo marché. Donc ce qui joue wana aza na 4 personnes fois distribuer bango na mibali. Donc il va sortir avec tous ces femmes là de kolanda ngai. C'est très grave. C'est très très grave. Akobima na bato nyonso wana po apesa bango mibali. Apesi bango mibali. Après abimi na azotika semence nini na kati ya nzoto na tellement que la fille, la femme, elle a compris que demeure il y a pauvreté au mobile na komi na Holanda et outi na nzela na ye. Qu'est-ce qu'elle a fait maintenant? Elle est venue vers son mari pour dévoiler ye moko sembo ya secret yango nde epai oyo tokomi yango nde epai oyo na minute tokoloba likambo ya na kati ya lokalité na bango kuna epai oyo bakobundana leki na ngai Joseph le fils tolo oyo alandaka Ediba TV na bwanya nyonso oyebi bwanya oyo nzambe atika na kati na yo yango nde esaliki ozala toujours apport ya koyeba nini kulutu na yo lelo akopesa na mato ya bato mpe na kolendisa na mitema ya bato bandeko balandi ngai na kati ya bokebi bokomprendre mwa moke epai oyo wapi lisolo oyo ewuti mpe epai nini ekili oyo esali ke chute ya famille wana tala ndenge epai oyo makambo oyo ekobimake ndeko mobali lelo soki azangi mosala ndeko mobali lelo soki azali na bopauvreté ewuti na nzela ya mwasi boyika mpiko mpe boyika mayele na koyeba nini ya kosala na mokili ya tata nzambe botala ndeko oyo ya mwasi ateki foye na ye botala ndeko oyo ya mwasi abomi vi na ye likolo ya bakamarade ye moko aye kocomprendre ke akotisaki diabulu akotisaki demo na kati ya famille na ye akotisaki kufa mobali na ye mosala mpo deja mosala ya moto soki ekufi ezali ke kufa ya mwana ekoti yo moto okolandanga na bokebi nyonso ndeko changer mentalité changer bizaleli changer oyo ekosalaki mpona kokebisa yo oyeba ndenge nini ya kovivre na mokili ya tata nzambe nakumisaka mingi tontine moko na kati ya mboka oyo na Afrique du Sud na kombo ya mama Nadine Makonga azali bamama oyo nabengaka bazali les femmes sages pe exemplaires na kati ya mboka oyo bango bayali bato bazofanda na mibali na bango na kati ya foyer na respect pe na kimia. Pourquoi pas yo mutu okolinga pe olanda exemple wana lokola mama Nadine Makonga na pesi bambote ebele epai ozali na mosala monene oyo ozosala na kati ya Ediba TV oko partager papa Edi oko pesa ye juste $1 ya partage oyo zwaka link na omoko ekotala émission na ngai oyo ekomelaka yo na telefone na yo na écran na yo. Allez, ozu okabuli yango na récompense batu wana toujours nzambe il faut apambola bino pote bozali batu oyo boko sala minene na kati ya chaîne oyo papa Edi akoyela bino ba message ba l'histoire ba biloko to bengi édifiant ekolendisa yo ekofungola yo mutu ekofungola yo matoi pote balasima oyo bepai nini okoki kotia lokolo na mokili ya tata nzambe nde toloba sala lingele na mokili ya tata nzambe ndeko Ani Mabe le grand warrior oyo aza kopanza sango ya papa Edi na kati ya chaîne numérique na Congo mokili mobimba ekolanda ye Ani Mabe mwana oyo aposanaka kulutu na ye te papa Edi diba partout ndenge okosala mosala na yo kitoko ya kopanza sango ya Ediba TV. Sans plus tarder bandeko balandi naza sir na bwanya pe na mayeli mingi bolandi l'histoire oyo retenir oyo monifu okanga okotisa mona motema na yo pe na motu na yo
que na libala batambulaka na bondumba te, na libala batambulaka na lokuta te, na kati ya vi ya libala mwasi ou mobali oza na droit ya kokosa prochain na yo te, parce que soki ozokosa ye yo lobi moto akomona aza te, me nzambe akomona yango. Bato bakutanaka toujours na baconfuse d'esprit ya makambo ebele. Tala lelo ye bapekisaki ye vie ya bakamarade, me alandi baninga, me baninga la baza bafemme marie te, bango baza na bango bato bapassager. Me yo ozali femme marie, yo ozali homme marie, eri yo olandi nzela wana. Tala baretour oyo kokomela yo na kozanga koyeba ale epai yo okendaka okokutana na makambo mosusu mabe, epai makambo wana mabe ozwi omemi yango mpa mobali na yo oki kopesa libabe, oki koporte malédiction ya mabe, oki komema mikumba ya mabe, oki kosalaki mabe wana ekoka kokanga ndeko wana naki kopesa mbote mingi na mama Grâce Omega na kati ya mboka Canada oyo tikaka te papa na yo Ediba TV opesaka ye toujours ba conseil, opesaka ye makanisi malamu, osololaka na ye mpona kolendisa mama wana asalaka misala minene pa frère na bino oyo tobengi humble serviteur docteur Ediba spirituel ayelaka nga bamakambo ebele oyo ezosalaka lelo bozokomona chaîne ezali koévolue moke mpe malamu. Na mokolo lelo bandeko tosuki awa topesi mbote na mama Patricia Lucivika Diba molongani ya papa Edi mpona kosukisa. Napesi bino bambote epai bozali bino nyonso bolandaka chaîne oyo, nalingi bino mingi boluka fungola luka clé na yo ya kokota na 2025. Tika makambo ya 2024 wakango na ebale changer bizali na yo. Tika komimonisa na miso ya bato ke oza célèbre na esprit mais tu n'as rien. Que Dieu te bénisse là où tu es. Tout le monde a dit mokolo lobi soki yezo azongi te. Bye bye.